promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Anashiti ya bilanga, usali, uzwi, usalite, uzwapete. C'est ça. Ok, ndeko tomoni miliona ni olona awa na site agricole Malebo. Nalona dongo, nalona matembele, nalona aubergine. Presque à part ndunda. À part ndunda. Ok, yebisa biso na gombo to aubergine. Na saison par rapport à la saison, bolona ngo mingi na saison. Bon, aubergine elona mara mingi nelanga. Elanga. Dongo elona maka mbula na elanga. Mais o batu ba préféra mingi kosala eza elanga kembula. Ok, ndeko yebisa biso ba marché na ngo ezaka ndenge nini? To bandi na marché ya Gombo awa na site agricole Malebo. Marché ya Gombo saison elona maka. Bon, saison ya Gombo surtout qu'on est déjà à partir de janvier, batu mususu wana fait saison mbula. Batu mususu babonga maka déjà pona kotia mbuma na mabele. Ça dépend pe place, ça dépend pe labour oyo kosalela pona e produit pe eloko moko ya bien. Saison elanga to bandango à partir ya 5e mois. De dongo elona maka na elanga. Bon, Gombo marché yango ezaka ndenge boteka yango par sac, par bac. En tout cas, toteka yango par sac pe toteka par bac. Ça dépend ya production oyo zo bimisela. Gombo na etekama na sac te, etekama na bac. Alors, soko sali etandi selon makasi capacité to mbongo oyo za nango e bimiselo pe loko mo ya bien. OK. Deti so sali lem so ba 50 mètres, ba 100 mètres, ba 25 mètres, suka nango ezaka ndenge. En fait, soko sali 50 mètres et que au répondre yo oko buka bac na plat ou soit au buki deux bac na demi. Ce qui production en eza ya komata. So pe zo chité au buka ta musu bac moko ta musu po so landeli yango bien te oko se retrouver na demi bac. OK. Bon, ndeko merci. Wana ezali commentaire na yo par rapport à expertise aux anango ya domaine na yo ya milona obi Gombo 50 mètres 25 mètres na 100 mètres pe sibiso bon ezaka na prix combien baki moko eteka makana combien pe demi wana eteka makana combien eteka maka so air ya bitula oko zwa pe baki ya dongo na place uteka ngo ba 120 000 parce que tout ça la ngo ba te dire déjà ka butu moko te na place ya ba 120 000 oko teka ngo pe ba 70 000 na bitula mutu musuka ko zelo baki na 60 000 donc oza na choix ti ne fiske elongwaka na miso na yo sani ekindi mais so eza air ya bichamwa tonanjaka ti na ba 140 na bichamwa eza ba saison eza na ba saison te eza étape par étape. Étape à bichamwa ezali, étape pe ya bitula ezali neti na moment oyo eza bichamwa po bato ebele baloni te mai ye esindisi babiloko bao bazwa ki chance ya kolona avant neti balikolo neti ozomona awa bango nde baose retrouver na minute oyo po baki baoteka yango 140 000 150 000. Dans le temps où baloni te baki mataka. Mataka. Dans le temps où boza epele. Epele awa na kati tout consort. Nde baki ekitaka. Wana saison ya mbula. Ya mbula. OK, sikoyo saison ya mbula na saison elanga pesanga ba différence ni entre saison mbula na saison elanga par rapport à Gombo. Saison elanga na débit dongo etekamaka cher etekamaka bien. Mais saison ya mbula mutu nyonso aose cascade asala Gombo etekamaka ndenge moko na saison elanga te. Différence ya wana. OK. So ba Gombo par rapport à avantage ou désavantage nous voit déjà au banda comme à Gombo. Bon, avantage oyo nga na zwa ya liboso
nalingaka mingi kolona dongo na 8e mois parce que na 8e mois déjà tant bino boloni 5e mois bolie dongo ekomoke na osani na kosila na 8e mois na so na bandi si tokoma ba 11e mois na oza déjà na ba avantage ebele po dongo etekamaka cher. Ba désavantage mosusu eza ba risque oyo tozokutana nango na zamba okoki oluwe bilanga ya mutu osali dongo eke epesi te oza obligé otikela mokolo place esika na ye elo mosusu tokutana nango eza ke bakisi oyo biso tozosomba atuka konte wana tomeka kobeta sete to bobetela biso sete na makambo etali leta majorité ata todépendaka na nzambe na leta mpe aza nzambe ya se biloko ezomata c'est comme si leta na mboka oyo aza te pourquoi toza na bato ya bakolobelela biso te bato mosusu bayaka badepute tozovote bango bamatembela nsima ndako motu na moto amipesa nkombo na ndenge na ye mais souffrance oyo biso tozokutana nango surtout biso bato ya bilanga toza na pwi te kote wana mpena leta ifo afungwela biso miso bakisi oyo bobanda osomba ngo moins cher lelo oyo appui wana te boza nango eza par rapport ya matériel moyen financier ou comment quel que soit matériel eza makambo matériel te mais eza côté financier côté financement mpena to wana financement te ozobunda makambo no yo moko bando bandaki ntina suka omona appui moko te okomona association moko te oyo ekoya kosoutenir bino par rapport na makambo vike odefaki mbongo yo moko belo moko mama moko boye oluwe nini esimbi te foti ozoblige otika ebila odefaki mbongo ya bato osali na assurance ke ekobota mais esimbi te suka nango eza nini soki ozwi motu oyo aza na bonne compréhensive oexplike otalisi yo nde ifo ozala clair na miso ya motu oyo odefa ye mbongo na ye omemie papa tala na lona ye place oyo nayeba eke na kozwa autant mais nazwi bongo te pesanga ta chance nasala par exemple nelanga nakobakiselo ata mo eloko moko bolikolo so aza mpe moto ya nzambe aoyoka yo mais so okutani mpe na motu mosusu alingaka ne baexplication te oza oblige okaskade na manière mosusu otika bilanga bato opesa mokolo mbongo defa ye mbongo na est-ce que bokuta mpe tena na baobstacle par rapport ya bombo oloni mpe boye bizuko ya mbuka oye mpe omoni mpe bombo eza te bon problème tozala nango eza organisation nanu ya bassociation toza nango toza na mal organisé donc bakonzi bazolandela biso na bassociation na biso bakotrouve solution te par rapport ya bostacle oyo tozokutana nango comment ça fait ti mutu asalaka ne bilanga te aza ne mpe didomaine te mais aye atongi ndako moko quelconque neti na badiki wana ozomona kuna aza nene eloko te na zamba na tongi afandi au fait de mesure avandi biloko ya bato ezobunga bayebi ke intel moto asalaka baacte wana to asopozaka na baaction wana mais bazokoka kotrouvele moto wana solution te en plus bakoma kozwa na bato ya libanda bakomi corrompri bayaka koyiba biloko ya bato na kati ya zamba eloko wana mpena nde nazoregrete nango makasi tocomprendre te tozokende wapi to tosala nini c'est un peu ça so totali mpe bakonzi ya site ya bassociation ya site agricole oyo baza incompétent baza baincompétent oui tobenga bango bo eza bato mosusu bazota cité bazoya kosinstalle or mais baza bango basali bilanga te baloni bilanga te eloko te mais bazosala nde babavure oui donc solution moko mpe bazosala boya malongi nanu tomoni motu moko te oyo atelemi alobake non bazosala enregistrement ya bato tout oyo basalaka bilanga so oza na eloko te tika place oyo soki te tomemona résultat ate eloko moko ya kobangisa motu nanu tozwi motu ya bongo te selo yo etake moko ya basali bilanga na poule malebo ide na yo kozala nini mpona kofinalize makambo wana ya bainstitut wana bazoya kosinstalle orke baza bango basali bilanga te bon selo ngai tokobandela lisusu maponami ya bakonzi na biso ya site ya agricole baélection esalemaka
soki tokobandela yango lisusu to ka bato baza compétent oyo bakoki kolobelela bapeuple puisque biso mpe tokoka kosala mosala malamu to vivre mpe na ndenge oyo esengeli. Ok, merci beaucoup Ndeko. Bandeko balandi Fantastique Info Télévision, tokokutama détail te mambo tali Gombo parce que tu expliquais déjà formateur Gombo le ndenge ni Gombo c'est lona maka ndenge pola ka ndenge te kamaka. Donc bomona bolemba. Donc o ezali na cadre de découverte fantastique découverte nde tozo tambola vraiment. Toyeba le ndenge ni bandeko bazo vivre na site agricole pour Malebo Masina Rai. Est-ce que l'état congolais so kipe bango na bino ba partenaire oyo bo soutenir ba association est-ce que bozo financier to bozo financer te problème oyo tozo landela vraiment makasi ya mwana po soki basali bilanga baza bien nde bokomona nation pe ekozala ekokende bien le ndenge esengeli parce que nzala nde esalaka moto afinga nzala nde esalaka moto donc affaiblir so moto aza makasi boma kofinga te bomona kotonga te koboma donc makambo ezala vraiment à l'aise. Oui tozongeli ndeko tokomi vraiment na suka est ce que kozala mwa liloba moke ya koloba par rapport ya mosala olonaka tokoloba neti biso toza lokola bato oyo tozolesa mboka ntango tozolesa mboka biso moko mpe faut se sentir ke toza na osécurize na mokonzi ya mboka toza mpe sécurize na basoda ya mboka parce que so toza sécurize te toza protege na eloko te tosala mpe mosala yango bien te moye mpe makambo etambola bien na mboka eza te tomona mpe bamboka mosusu bavivra na bilanga batonga mpe mboka na bango kaka na bilanga mais pourquoi pas biso toza na zamba monene eza awa oyo so obi ozwa baimage awa okolemba na kolemba zambe ezaka awa te ti bakota fleuve zambe ezali mais bamoyen bamateriel moko oyo bakotiela biso tosala mosala malamu nde toza nango te nde tosengi bakonza mboka oyo soki bainvestisseur bayeba bike baseconstruire na zamba oyo eza espace oyo bakoki exploiter yango oui ezali pourquoi pas ezali zamba eza ya motu te zambe eza ya leta zambe eza ya biso nyonso motu moko te alobaki abotama na zamba to akola azalaka te so balobi ke bainvestisseur baya basinvestir bakozwa espace oyo ebongisami ka mpona bango tosala mosala elongo mpona makambo mosusu mpe ya mboka etambola elongo na oyo etali kolia na biso. Conseil nous opesa baye bazolanda yo par rapport ya milieu ozolona oyo olionaka awa na site agricole pour Malebo. Conseil nous opesa na ba commerçante ou na ba commerçant oyo batekaka eloko oyo olionaka. En tout cas conseil na kopesa bango batala pe site na biso site Malebo Rai. Ebele bakimaka banjil brasserie bazokende basekomaf bazokende partout oyo esengi bakende mais bafongolela biso pe misu awa bakonzi batala awa batala pe problème ya nzela po je pense que soki nzela oyo ya prince bazosala na sepi esili basali yango a bonne cœur pe na nzambe seki site oyo na ndenge tolonaka biloko na ndenge totekelaka eza su bongo te biso bato ya site oyo tokoretrouve bonheur moko bo tozoluka par rapport à misala tozosala. Ok, merci Ndeko na contribution na micro ya magazine Fantastique Info Télévision. Merci Ndeko. Voilà, merci beaucoup na balandi ya Fantastique Info Télévision to bandaka pe to komaka na suka ezalaki bongo moko ya molobeli na bino ya kombo ya Ndeko Bavo the best. Merci na bao bolanda biso partout à travers le monde au pas juli baku ya kolanda vidéo mbala liboso s'abonner vraiment massivement et puis rester toujours branché sur nos antennes Fantastique Info Télévision bokozala des cités. Voilà. To yambaki bongo ndeko na biso azape jardinier awawa parmi bato basaka gombo na aubergine na site agricole pour Malebo Masina Rai. Oui, to solaki neka marambo etali gombo ameki ko expliquer pe a pesi ba désavantages ou ba avantage nyo bazwaka awawa na marambo etali gombo
pe bomoni bato ya interpellé moya kosala résumé eza te tokomi vraiment na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo. Merci na mon coordonnateur Lucien Bokite, merci na bapartenaire nyonso to bopesa biso confiance pe fidélité. Donc merci na bino, tomonani mbala ya nsima. Voilà, au revoir, bye.